Mbote balandi nabiso lelo toza quelque part nan to leka awate mais lelo to leki to meka koyeba oyo ebatami na se mais avant na kende penda na kati to ya mandeko na biso aloba na biso soki azanani parce que to leki lelo. Merci ndeko na pesi mbote mingi ngai ndeko Médard nazali moko ya bakambi ya UDPS président fédéral ya Funa ya fédération ya Funa ya UDPS nazali yao. UDPS ba UDPS comment epelé ba UDPS eza ebele te UDPS ezali bantivalere bazotalisa bato ke UDPS ekomi ebele. Etienne Tshisekedi atiki UDPS bo moko. Etienne Tshisekedi ezali centré autour ya ba valeur, c'est-à-dire valeur ya mutuya ezali texte ya parti autobengi ezali tozali na statut ya parti na règlement intérieur ya parti UDPS evandi wana. Eza UDPS limité ndeko Mubake ndeko nani ou déterminé te. Bon, ngai ndeko Médard et d'ailleurs ngai pe kutu moto na lobi yango kaka te parce que UDPS les dauphins d'Etienne Tshisekedi c'est Valentin Mubake na lobi yango clair pona nini. Tango toza na misa na Notre-Dame d'Afrique ezali moko ya bandeko ya Etienne Tshisekedi to bi chef Mupompa lobi clairement que non avant de qu'on a biso akende ko mona liwa o ya kutina liwa na poto yebisi biso to tunaki ye au juste dauphin na yo ezali nani mwana mboka Etienne Tshisekedi azongi selaki bango dauphin na ngai ezali Valentin Mubake yango na lobi ke UDPS ezana maboko ya Valentin Mubake. Bon, okoki koloba na biso parce que la plupart ya batu ba yeko découvrir ndeko Valentin Mubake un peu après par rapport ya ba jeune o ya lelo. Okoki koloba na biso ndeko Valentin Mubake moi parcours ya muke ya ndeko Valentin Mubake. Merci. Soko lobi bongo eza lokola comme si ozolo ba valeur ya Valentin Mubake kati na banti valeur. Soki oyebi ndeko Valentin Mubake aza d'abord ingénieur oya silisi na polytechnique na Unikin et pe ko bossa na te ke ndeko Valentin Mubake na kati ya conférence nationale souveraine na bomonaki ye azaraki porte-parole na kati ya bureau ya cardinal Mosengo na tango wana zali nano archevêque ya Kisangani ndeko Valentin abandi politique kuna na kati eza lelo te parce que ye azaraki délégué à société civile nde akotaki wapi kuna mais simanango na 94 bomoni mwana mboka Valentin Mubake na kati ya UDPS na kati ya UDPS mwana mboka Valentin Mubake ye oyo azwaki poste monene ya deuxième personnalité ya parti azalaki président ya comité national ya UDPS comité national ya UDPS simanango awa kaka mikolo po mwana mboka Etienne Tshisekedi akende kokufa na libanda ya mboka pe en son âme. Dernière décision, Bolanda, si on a la dernière décision, il y a 25 novembre 2016, Valentin Mubake a été nommé cordon principal chef du gouvernement alternatif de l'UDPS, avec tous les cadres, tous les organes centraux du parti, Yende Mutakambango, à part décision Wana, décision Moussazate, c'est-à-dire UDPS Tikali Namaboko Yamon Amboka, Valentin Mubake. Ça, c'est Etienne Tshisekedi. Bon, autangi kombo ya docteur Etienne Tshisekedi. Ti lelo batu baye bakati liwa na ye eza euti wapi? Ngai ndeko Médard, mwana mboka Valentin mwana mboka Etienne Tshisekedi akendaki na poto na maladie. Biso nyonso toyebi ke président ake po basala ye nani ba contrôler nzoto. Parce que autaki na maladie na poto tango ba uti ko traiter ye maladie sili tango zonga ki le 27 juillet autaki ko sala ko zo soins médicaux et silaki alors check up na salaki asisaki yango silaki nde bozongi na ye tango zongi na janvier to na bosutuki makasi biso tozo kanisa que après koleka check up wana ezalaki que hôpital mardi nango président zonga na mboka mais et là, mercredi 1er février, moi, na mboka Etienne Tshisekedi akufi. Potoloba likambo ezana sima. Oui, likambo ezana sima. Et loko yo ndi mérité. Et loko ezaki yango te. Ba yebisoka brusque boykeno et vraiment yo la muki kitoko nandako. Mais atali wo ezalaka. Atali wo ezalaka. To boyite ki liwo ezali. Mais kamba la moko di kubo ika no
mwana mboka Etienne Tshisekedi akufi hein eza eloko kosaka nango te nazoloba boye eza eloko kosaka nango te parce que likambo bozotuna ngai ezali pamba te lelo mbula moko ekoki banda akufi batie na mabele te mais résultat autopsie ti lelo pe toyoka te silence de mort. Merci omoni koganga tango bozo ganga na média autopsie ekosalama autopsie ekozala aussitôt mona résultat autopsie eza wapi eza na kati ya mal babomba eza kaka po ezali nango kaka na fiche clinique tout résultat autopsie soki babomba soki ezalaka na kati na mal soki bakende kotiango likolo ya nzete soki batiango wapi toyebaka te ti lelo résultat autopsie eza te yango wana moyen tozala sur na liwa ya mwana mboka Etienne Tshisekedi eza te c'est-à-dire eza eloko moko ezalaki fabriqué soki toleka nanu makambo wana tosola siko par rapport ya situation politique na mboka na biso banani baza baauteur opposition majorité société civile tokotanga pe peut-être mokonzi ya mboka ye moko médiocrité et bandit na institution président de la République en tant que personne azali institution vous allez madame tozali na deux chambres chambre haute na chambre basse tozali na gouvernement en tant qu'institution tozali na les cours et tribunaux wana ngambo ya régime bao baza kokamba mboka toye na société civile dans des partis politiques okomona ba médiocre batondi awa médiocre awa médiocre awa médiocre awa médiocre na ba institution presque tout le monde na lobby na ba institution presque tout le monde a la même qualification toye na ngambo ya opposition na koloba kutu voire même la presse qui est le quatrième pouvoir bangope makamo malunga te bakoma kosomba na ba individu olebo sala musala oyo pona ko éclairer peuple congolais dans la vérité et dans la loyauté, la fidélité, il y a Congo démocratique à travers le texte du Congo, c'est-à-dire la constitution, n'a pas pensé ça binope, bokoma ndenge moko na babiloko ya pamba pamba. Alors, n'a pas parti politique, n'a pas plateforme, bokokuna pe ba médiocre batondi. Donc, ba oyo bazali concerné, nde bango, ba oyo bazali kobebisa bazana kati. Ba médiocre ou le médiocre ezaki cardinal Mosengo lelo terme wa a utilisé qui. Merci vraiment motuna no ezaki toko ce que qui moto benga exilé elingi kolobanini. Et surtout quand il quitte une nation, une république telle que le Congo démocratique. Oh, il y a qui à la recherche pour être abattu. À qui n'a libanderingue le banin. Que zali ba médiocre qui dirige. Bangonde basalinini, Moussa Nanzambe qui ma bango. Parce que ceux qui n'y a eu rien. Moussa Nanzambe qui m'a ponani. Moussa Nanzambe azali koteya. Balingaka. Oh. Esengeli musali na nzambe musali na kai sala nguma maepai na yatu na nzambe azali koloba nini pona mboka iye lokola lobaki mabe ya basali na kai sala epesi bango pasi c'est-à-dire médiocrité na bango esa nini ebimi na poisa yango ba luki pa bomaye soka ke na libanda il faut aluka ka kima bango parce que bazali babomi na tango nyonso bango nde babomaka te ils sont des criminels de sang sans pitié donc epai na bango la personne c'est une créature sacrée de l'Éternel. Et pas une bango et zalakate. Vous avez yango moni, mwana mboka ekofo musa nzambe, ceux qui azana libanda, likolo na bango. Élection décembre 2018. Au courage non. Mukolo moko te élection ekosika la kosala makabila est au pouvoir. Mukolo moko te.
ekosalamaka mpe te. Scénario, farce, humour, aventure. Mboka bitumba ezongi. Soki otali na este, oueste bitumba ezongi. Eza je ya ba politique na biso ou bien eza penda bitumba. Oui, fabriqué. Parce que bango nyonso, ce sont des groupes armés. Si réellement le Congo ezala qui état de droit, si réellement intégrité territoriale ya Congo démocratique oyo tozana 2 345 km² et que nous avons une armée responsable, armée gouvernementale, yo ndimi ba groupes armés mikolonos banda ba komi na mboka oyo bakosa bato que nous sommes venus libérer les peuples congolais banda ba koma awa ti lelo ba groupes armés, surtout la partie est de la République ba mona pasi, c'est une partie de la République, ils sont toujours sacrifices bazali ko boma bango lokola mbinzo bakosa nini bakosa banani biloko wana c'est créé par bango mo bato zo ko kanisa yango bango moto babota yango bango bato zo ko faire fonctionner yango bango bato zo faire fonctionner yango yo kanisa na moto mususu yo ndimi nani oyo obeto armée nini to chef de l'état nini to institution nini, le parlement qui est l'organe délibérant et de contrôle en Mboka, chaque fois aucune interpellation même du président de la République, même du ministre de l'Intérieur, même ministre de la Défense, pourquoi à chaque fois devant le parlement qui est l'organe délibérant et de contrôle pour nani à chaque fois Mboka na biso kaka bitumba na est de la République société ba groupes armés, ça provient d'où? C'est créé par eux-mêmes. Est-ce que nous avons ça? On va répondre à ça. Monseigneur Ambongo, évêque auxiliaire, a nommé cardinal. Et là, comme ils en cité, peut-être les Kambumoko et les Kanassi, pour y paraît comme Semko et comme 3 et soutenir rassemblement. Peut-être il a moins. D'abord, na place ya Souko Souki, rassemblement c'est Koufanango. Rassemblement de la raté. Rassemblement croix, rassemblement Koufa, Etienne Tshisekedi Koufa, rassemblement pe abo Pia. Les arasu souté. 5 ans, ndengo zoloba Ambongo, yende bazo proposer a comme archevêque à Kinshasa, bongo zo tunate. Mutuna na yo yango wana. Mais na koyebisa yo ezali organisation ya église catholique ngai ndeko medar naza nanga politique na ata nazali mondimi na kati église catholique moyen na loba kuna mingi na sima na kati ezali te po baike babandaki ko faire plaire d'individus qui sont à la majorité croyant qu'ils étaient bien pour Dieu parce qu'ils travaillaient pour Dieu mais Dieu n'a jamais été avec eux. Oyo réponse nazo pesa yo yango wana bango pe na minute oyo ba komi bitelengano bazo tala boye mais pas si na mitema na bango parce que oyebi soki oyo tokangia ona se kangami na likolo elingi kolobake awa soki to boyi bango pe nzambe kuna azana esika moko kotia bango jamais. Transition sans Kabila. IDPS yandeko Mubaki a soutenir ngo. Biso to lobate transition sans Kabila. Okoyoka jamais mwana mboka Valentin Mubaki a lobate transition sans Kabila. Bato balobaka transition sans Kabila, ce sont des collaborateurs de M. Kabila. Ils savent de quoi ils parlent. Biso Tolobaka, il faut d'abord créer vacances. Il y a M. Kabila. Kabila dégage le Congo démocratique. S'il y aura transition, il y a transition sans Kabila. Beaucoup ça la transition sans Kabila, d'autant plus que vacances à Kabila et à la Kate. Kabila, non vacances à Zate. Kabila a monté à combattre les ressources dans le Congo démocratique, a un mandat, a une crédibilité, a une légitimité. Donc, il y a tout ma transition sans Kabila n'existe pas. Kabila dégage. Seuil électoral 1%. Ndeko Mubaki a bungami pour un seuil électoral. Merci parce que tu as commis pour un temps. Nazoloba bongo pona nini parce que na lobi ke awa yo zoloba na scène électorale na processus électoral ndeko Mubaki abongami ndeko Mubaki abongami na élection wapi na lobi Kabila kotika la kosala sa examen élection na Congo démocratique te Kabila kosala sa élection na Congo démocratique te mais tango oyo
na lobi bien na ngonga oyo neleko wana Congo démocratique ko bongisa ba élection soki omoni mwana mboka Valentin Mubake wana penza congolais nyonso milengeli wana ba mesure préélectorale bongami kitoko bobandi na recensement boye na enrôlement ya kitoko peuple congolais nyonso akomi na carte électeur pour une élection et non carte électeur comme identité ya antivaleur ndenge bazo sala wana pour leur tricherie pour leur médiocrité ya modèle wana te mais ozomona ba mesure préélectorale nyonso bongami botozi toleki na recensement toke na kati ya enrôlement makamuni salami kitoko tito yo comme na processus électoral ça kati na élection yango moko et penatango wana ezaka ba congolais bango na bango penatango wana seni ya solo ezali libre ezali crédible démocratique pe indépendante ndenge sengeli soki Valentin Mubake mwana mboka Valentin Mubake biso ide pesto poni candidat na présidentielle tango ya koleka akozala incomparable il va sortir akobima président la no répondre makambo Said olingena aza pris pour essayer wana ba garder les mêmes formules wana ou ba lobby essai électoral il faut pas garder na bisi boy hein et loko wana ba lobaka yango hein ce qui processus électoral les assure terrain ce qui ezali si déjà la CENI prévoit des élections correctes na ba procédure na uti koloba na yo abongo lelo to kolobela ngona nini Valentin Mubake ne voit pas ça. Pour exalter, ici, c'est faire pleurer M. Kabila avec Seni. Seni ou Wap. Qui est la poche de M. Kabila? C'est la poche de M. Kabila. Qui est préparé pour une tricherie? Tricherie, M. Kabila a préparé poche pour la tricherie. Et d'abord, il y a pas ça de l'élection. Alors, nous Valentin a reconnu comme tout ça n'a scénario à pas avoir na mutindo ni. Population congolaise balembi ba politique. Donc ce que betika lisolo politique un tel au mona mutu abaye beaucoup ça ndenge nini pour ko récupérer kozongisa confiance wana ezonga na mutu ya ba population. Voilà. Eza malamu na mutu na oyo wana. Soki population ezo baye bango parce que comportement na bango eza bizarre. Non. Un comportement gaï dans la politique opposant, c'est-à-dire comportement dans il faut autant identique comportement dans ça ndeng ba ibende komedar tin ba komo nanga nazo sala opposition ya luxe te yo okuti ndeko medar na luxe ndeko medar nazali opposant na comportement moko ezali identique ndenge ba ya ndenge ba kutaka ngai ndenge toko solola kana bino po bandeko ba yoka pe balandela bizaleli oyo ezali na biso bakomona ngoko ezaka ndenge moko na bongo na kate gande komedar ezate ke ngana nazali opposant bamona nga lelo nazana banda ko étage bamona nga lelo na komi na ba jeep bamona nga na lelo na ke ko sala ba voyage kende vutuka ya modèle na modèle yango te yango nde omoni peuple congolais baza pe batu baza ko sosola bazali ko baye batu ya lolenge wana ya bato na ngambo majorité kuna eza nini bazolo bazo salela ngote bazali ko gafe voire même na non respect ya nini ya texte na biso ya constitution ata na place mo bato sarate parce que soki mutalobi ngai na sengeli na sala déclaration na tambula pona ezaleli o eza malamu te mais komona ba médiocre bazo sanini bazo beta bango masasi bazo boma bango c'est ainsi yango na peuple congolais azana tina koyoka ba sapristi sous te on peut si confiance c'est pas basango est-ce que basango so bazaki malamu basango so bazaki malamu na 5 ans bazaki malamu na 5 ans bazaki malamu bango nyonso si ba mingi ba ndoko plaire lelo basango mingi bazana ba jeep ya sika ya M. Kabila baza basomi bandako ya sika ya M. Kabila bakobonga na nini retard nyonso tozwi likolo na bango des corruptibles inutiles na lobi na 5 ans na ba o bazalaki ba concerné wana o bazaki mbongo wana marche moko eza organisé les 16 IDPS ya ndeko Mubake ako soutenir tote biso kuna na kati tolobi alingi te muta pakola Valentin Mubake botutu wana to ngambo wana taboko non Valentin Mubake a préparé Valentin mwana batu wana kuna na kati te kuna na kati te
soki bolingi batubela kende kotuna kabundu mutu azoloba de n'importe quoi bakende kotuna ye ya alobi 50% idps ezalaki 50% eza basango wana politicien eloko ezalaki na coloration politique te wana nde politicien bakende kotuna ye soki ndeko Médard aza na likambo ya suka ya koloba akoki oloba nini kangana na pese question moko kangana bon ndeko Médard bakilt par rapport ya une année ya docteur Tshisekedi tomonaki bato ya opposition bakabwani mais epa na bino tomonaki chef Mupompa. Est-ce que aza vraiment ndeko propre ya famille Tshisekedi? Merci. Na sepeli parce que c'est eza place nde esprit Etienne Tshisekedi vandaki. Ye moko chef Mupompa. À travers bino bapanzi sango bozalaki na misa wana batuni ye awa présence na yo pona nini awa na Notre-Dame d'Afrique. Chef Mupompa azali clair à lobby soki tozali awa toye ko célébrer pe testament ya Etienne Tshisekedi landanga malamu testament ya Etienne Tshisekedi elingi koloba boye batuna ke Etienne Tshisekedi dauphin na yo nani Etienne Tshisekedi yabisaki bango dauphin na ngai ezali Valentin Mobaka bato bazo wangana chef Mupompa Etienne Tshisekedi pe akufi lokola chef. Alors ndi chef Mupompa répondre totuni Etienne Tshisekedi oyo azande kona biso avant kende kokufa totuni ye dauphin na yo eza nani mbala misato alobi na bango dauphin na ngai ezali Valentin Mobaka kolobaki no bazali na bokeseni bazali mulai te président Etienne Tshisekedi aza mokwantombolo azali mutu ya Mupompa ya ba chef coutumier wana ye pe aza chef coutumier bao bazo sala masano ti lelo Etienne Tshisekedi mbula moko yo aussi omona mutu akufi lokola na qualité Etienne Tshisekedi apanda mbula moko nanu bakundi ete po ngambo ezali wana ngambo ezali na sima oyo nyonso ayebili wa Etienne Tshisekedi pe obeta tolo kingana zo ayena kende kotia na mabele kokosa bato eza nango likambo te kosa koreko ya le 14 koreko ya na mois de février to sangana na Bruno Tshebala to sangana Korea baya nango bokotsango na mabele totala soki baza mibali bakotsango na mabele nzoto Etienne Tshisekedi bakotsa na mabele totala nana kokotsango na mabele soki bakolanda na te lokola mbinzo yango no moni ti lelo nzoto akore président Etienne Tshisekedi moyen yawo ezate bakosa bato te bakotisa ngo bakokotsanga na nana kokotsanga na mabele ndeko Mobaka soki aza na soki bayaki pane eki aza testament akoki pe kosala quelque chose te yo zo sala bokeseni yo zo sala bokeseni Etienne Tshisekedi aza na famille biologique na ye wana eza likambo ya libota na ye ozo koyoka Etienne Tshisekedi akufi biso toke ko célébrer misa ya mbula moko tosukaka wana toke ko sangana pona komela masanga te toke ko bina te tozali ko kanisa molimo wana na ndenge place okende ko pema na ndenge nzamba zu yango mais bo ba zokosa bato biso boye bapesa ka bango mbongo te na gouvernement ya M. Kabila ba wangani bandimi Peter Kazadi andimi yango bapesa ke bango mbongo seki bango mbongo lelo esuki wapi bapesa ki bango mbongo omoni likambo ya choix ya Valentin Mobaka choix ya Etienne Tshisekedi za masana munoko ya Valentin Mobaka nganga lelo kabunda komi kobimisa ngo na miso bato keno choix ya Etienne Tshisekedi zalaki Valentin Mobaka bazalaki kaka bango mibale bo yozo bazalaki bango mibale boni ekomi na minoko na bino ke Valentin Mobaka kende ko sala chantage Valentin Mobaka boyi poste ya vice-président de la République na Afrique du Sud bapesi azala andimite bongo pona primature Valentin Mobaka zo liboma kabundi keba place uta ozonga na zamba kuna majorité zo kanga yo po bayebi ke yo koseli bato non tozalaki na bango tozalaki na église catholique 50-50 yo ko bimisa 50% bakozwa yo politicien asima ndako soki oza na message ya suka ya conclure okoki oloba na ba combattant nini. Merci na tondi bandeko nyonso bazali kotala nga na ngonga oyo pe ba balandaki merci mingi pona bino
tozala liboke Congo eza ya biso Congo eza ya bapaya te boye babisika bozo fanda nani azande kona yo nani azande kona yo te bo tikala kosangana na ba criminel de sang ba criminel économique bazali kokosa na kombo ya peuple congolais jamais biso nyonso tozala esika moko d'abord nazali kopesa longonya mingi na bande kona ngai bino bozana libanda mboka surtout bana poto esengo mingi ba résistant ba combattant esengo mingi pona bino na musala bozo sala vraiment longonya bo kende liboso c'est bongo musala ya Congo démocratique parce que Congo sous occupation to botre mboko na biso na maboko ya ba inutile ya ba pa bazo kosana mboko na biso moko to zwango poto tambula nango et puis bato ba banga mboko na biso ba pesa biso respect et kozala sengo bino nyonso na oyo bozwi mingi susu kuna na mboka wana boya kolona ngo na mboka na biso to salela mboka na biso Congo démocratique vraiment ezali sengo mingi mais pona si ça nazali ko pesa pe bandeko nyonso bazali kolanda ngai mbote mingi nazali ko pesa papa Nestor Ngoi na pesi mbote mingi na France et nazali ko tombelo mbote mingi esengo mingi pona bino nazali ko pesa ndeko na ngai jipe manga mbote mingi pona yo conclave ezali ko zela biso esengo na santé ya professeur Kilinga vraiment esengo mingi santé kolongono esengo mingi pona conclave professeur Vangu na Afrique du Sud pe na pesi yo mbote mingi santé kitoko pona yo esengo mingi pona yo na boye bango ke conclave tozali ko kota kaka atako batu bakanisa ki me ya solo ezali procédure normale ya parti ndenge tozali nango nazali ko pesa mbote na mama Madonna Londres nazali ko pesa mbote mingi na ndeko soleil na kati ya Suisse na pesi mbote na ikala mbote mingi na France epa na yo na pesi na bandeko nyonso ba bandolanda ngai papa Mouya Petrus na pesi nyonso mbote mingi esengo mingi ciao. Merci beaucoup na bandeko nyonso balandi émission na ebike oyo eza juste bandeli tokoya toko continuer to kota pena na kati toyeba oyo ndeko medaka abombi o abimisité mais nakoki kosukisa bongo te merci na la patrona ye muto asala ke bo mona ngai quoi mais toutefois bo mesana ko benga nga pati sale malembe to koma mbote na bino nyonso merci beaucoup.